Bonjour, Nabandeko Banso. Comme d'habitude, balanda ngai. Bilili bonbolanda siko to masolo mbolanda siko ezolanda. Après moi introduction oyo, et ça vraiment très important. Dans le barabandeko, bolanda ngo pena attentivement. Dans la tiki mine bolanda siko masolo to solana bino. Mbote na bandeko Banso o balanda rabiso. Ezali ya bino ndeko papa Wansonga Dikazaya Jado toye lisusu elomona ndeko na ngai papa Antonio Kiantsungwa yiwana muzali komona donc ndenge tolakaki bino tokozonga na deuxième partie na likambo etali ba photo esilite ba muzali bele o tokwana kolandela mais na kanisi kolandela biso na première partie ezalaki mwa molayi po yaki début tokotaki lelo toza objectif toza na 2 ou 3 photos tokolobela tokati comme ça to garder bien intéressé to basu comme ça tika bino pene ba question ou bokotuna to mo amtolobela ile kaya kuna bon da personne mbote maloba mbote na papa na biso papa Kiantsungwa mbote na kisu maloba o peut ça bande ko moi introduction musoso na komba tata mwana pe molimo santu merci papa Jado na kopesa nga maloba na PCP bambote pa ya bande ko nyonso bozolanda biso na bandako na bino ezaya biso bandeko na bino tozongeli bino lisusu na mokolo mwa lelo objectif ezaka moko tokoti na mbula centenaire mandaki le 6 avril mais tobosa na tezo kende ti le 5 avril 2022 donc centenaire tozaka toujours na kati ya centenaire tobosa na te kalate bandeko na biso pe ba okende na le 6 juin na nkamba ba musicien bango pe centenaire zo continuer donc yango toyeli bino lisusu lelo pona ba émission to bandi ko bimisa mo ba vérité et to longola mo ba erreur moko to kotisaki et to komi na tanto banda ko nettoyer matondo mingi papa Jado. Merci papa Kiantsungwa ndenge ndeko yitu koloba to ye pour ko nettoyer pe ko apporter ba civilisation na makambo susu ndenge na pesa ko bobi émission to le tout ça qui ensemble na ile kaki to beki le kambu ya ba photo misato to lobela ki likambo ba photo ya Armageddon ya nkolo Yesu o ba fana na pasi mo kimbangu ya mutu moyindo ba sala tiba kitisa te to ko conclure na likambo ta ki photo etambula ya papa simo kimbangu o soi disant une exhumation na net donc c'est nous que nyeso wana ezaki faux pe to meke ko ya na mo mkie moi description ya Armageddon na bato na mbuto amonaye to na ba o ba monaye kasi to suki ona te to za na makambo bele to kolobela après lelo ça makambo bele kolobela même ba combo mususu ndeto komango pourquoi pas utiliser ma combinaison moko alors ndenge to shuka kile monsieur le kaki to shuka kina photo oyo yango mona zonga sana vato le kala mususu to lobaki na mokie ke oeza papa Simon Kimbangu te ezali représentation mais bato mingi balakisa ngo lokola papa Simon Kimbangu bato akipe balobi wana papa Simon Kimbangu mais natiki moi papa Antonio Joma maloba mokie po yaza spécialiste ba metteur en scène ba metali ba groupe théâtral GTK groupe théâtral kimbangiste soit repesa moi le ba mokie en fait le canal kabo ya munene to eli pena lelo fo na yebi kitike bino na photo o tant aussi ça qui alors na moni tout swango apo to leki na biso papa maloba pa na et ça venga bongo papa Jado omoni l'église kimbangiste to le bara mwana mukia za la raté mukolo za la raté biso to ba papa pe ba mama ezana signification papa yangenda kunti mape papa Simon Kimbangu apesa biso sagesse wana ya papa pe mama likambo etali ba photo na biso ningi tozo kende na ba série na biso ba photo na église kimbangiste toza na groupe moto bengi groupe théâtral kimbangiste ou GTK bango bazalaki groupe a liboso o bayaki kopesa papa yangenda kunti ba fleur na date ya le 24 décembre te dit que le 25 le 24 25 le baïota papa Diangenda pour na kopesa ye bouquet de fleurs et si papa Diangenda pesa ki bango li solo ki église na biso ezui di poanza donc à partir avant pesa bango mission moi belé na kota mena na solo te parce que ça toujours le groupe théâtral te mais na lo baka boy le ba ke so na papa Fumambanza parce que ba ke na mona ba papa bango misato papa Diangenda sengaki likambo basala ki pana ye bakene pe osala ngo papa ki solokele et puis bakene pe osala ngo et pas ya papa Fumambanza ou azalaka na nkambo mais le bakomi et pas papa Fumambanza lobi na bango boy moi li solo yo ngape na zongo pa ya mama kana
Maman Anne Kana, na biso à centre pasteur na biso, maman révérende azali pe mwana JTK akala donc na tango wana bango bazaki parmi bana mike oyo bazalaka na ba papa bébé ya pona ba même ba fleur et tout ça game papa biso de solo wana biso baleki kozo kozo pa ba yaya église qui mangi za abomo manata mona manato wa ituna samona munza donc maman Kana zo betla biso de solo wana bina biso ke le ba ke mona papa Fumambanza bina bango boni pa bana JTK basalaka kaka sango ya tata kimbangu babima na bible te c'est que biso masolo to bana kosala théâtre to kozwa bible comme support et pona ko masanwana ya bible to tchango na bilili et puis les solo ya tata Simon Kimbangu les solo ya tata Simon Kimbangu photo la kisango bato ba mona parce que koloba na mutu na ko lakisa na misu ezalaka ndenge moko te au mona ki ba européen bazara na puissance mingi parce que babi ko tchabilo na image ce qui vous koti yango na image koti na mutu zotala ngo même balobi no côté image tikalaka na mutu mais maloba kendaka nango mais image tikalaka kokomona par exemple une photo ba chaka ya l'homme uta na muna singe boye bien mona ezalaka na ekolo na mukolo azalaki singe azokokoma kia comme azokola eza image to mona le tozaki bana mike mais tilelo etikala donc eza puissant image ezalaka puissant. Et donc, une église qui maniste, papa Simon Kimbangu, papa Diangue na kuti mape banvoa la misatu, ba pesa ka rôle na JTK, a pesa ka biso puissance ona ya image pour tirer la biso na moto. Et donc, les to sala kama sano, to sala kaka interprétation te, mais to faire vivre batu likambo ye salama le bango bazala. Mais ningolo bateke pour biso to sala bongo to komi papa Simon Kimbangu. Na kopesa vino mo anecdote. Les nazo ça la théâtre en Angola dans les années 90, 92, 93, 97, 99. Na banda jouer mingi les wana nza mwana muke. Nazo jouer mingi rôle soit papa qui solokele, soit papa Diangenda na ba date historique. Par exemple, le 3 octobre na banda jouer mingi papa qui solokele. Kombo na yonani mwana nazo koloba. Kombo na ngai qui solokele Lukele Charles, mwana Simon Kimbangu pe Diangenda mumwilu kia wanga Marie na botamina les 12. Donc ils ont un texte moko za ba texte yekoli yango tellement et tikala na mutu. Mais et comment ils sont sur les nazotambre na nzela na église pe na balabala batu bakongo benganga kisolokele mais comment na kisolokele mais tellement batu mona nga nazo jouer kisolokele batikala kaka na kisolokele c'est comme ça que éviter okanza kisolokele ezanga mais naza kisolokele ti nazali kaka na interpréter ki rôle ya papa kisolokele mais batu bakomisinga kisolokele amalgame kota bon c'est la même chose na photo auto lobby. Bana JTK groupe mobile ba kesa la théâtre. Ba sali théâtre, ba tu ba image, ba capter. Allez et comme sikoyo o papa Simon Kimbangu. Non. Eza papa Simon Kimbangu te. Voilà mon na kokai koloba, papa Jado ba lobe pa na yo o ba kesa mo analyse. Merci mingi na ndenge papa iti koloba la biso tu loba ke mo bien o eza toujours partager ba moi mukie ba makambo to yebi pour nous corriger ba bloko mususu oyo etika ba tamutu ndenge ba explication pesa ça kitoko makasi pour ba to mingi ba koma kanta o want to zoom to mona na photo etina sima ba kombe le 3 octobre 2021 ambanzangu te eza faux eza groupe théâtral Kimbangu JTK ba ça la représentation et là mususu kitoko lobile comme itali image na ndaki mishomo bosala ki Kalatena papa Marc Lukoki ou l'accès même image rôle et image dans ba noko ba joie image ya koko na biso égyptien mais même mwana ba mo ba tiango sukona maman Marie na ba mo ba tiaka na livre ba yeli biso image mais biso to yebi to tangi na Afrique tant to tanga ba cour ba religion ba tanga ça ba image ozotanga Adam na Eve bazalaki ba première création nzambe image etikeli mbomo ya mindele ozotala donc ata le mieux Adam na Eve uyozo maman image côté donc pouvoir puissance ya image ya mwana et belé le de leso tant mutaso ba on a moni kolo yesu malgré tout olingara ko admettre monter mais et belé on tout temps ba kolo si dora image ya en mundele ko ya Borgia dora image wana mais chance biso papa simo ngamba ya kola musa biso to yebi ki pour kolo yesu azaka muindo dia lungana to tango zoloba image on échange to umela ante pour maman likamule to yeli eza mususu
sikoyo oyo mpena ndeko na oyo naza kotia na nsima awa na ete nakotika yo komisi obimisa biso na foto ya jeune wana soki oza nango ya monene eloko pene toyei yango apres tokoleka na 2-3 foto tobongisi nakoloba likolo nango ndeko azobimisa ngai na bozokaka maloba na ngai nakanisi komoni foto wana na soki otangi na se bakomi Nkamba 17 mars je crois comme ça 1921 yeah, pour Simon Kimbangu bandeko oyo balandaki biso na première émission oyo balandaki biso na première émission tolobelaki likambo ya de représentation wana ya papa Simon Kimbangu même oyo mpe tozosala tozolakisa bino wana naso totali baimage ekomi ezo ebele baimage ekomi ebele nakanisi bolandi yango ndeko kozongisa no ngai baimage ekomi ebele ezotiango mpe na background na ngai tolobi eza émission baprofessionnel te mais toza ndeko l'essentiel les messages ekomi totali oyo mutu mosusu oyo totiaki na émission passée na émission elekayaki bino baoyo représentation mosusu bon lelo toyeli nde wana natiki mpe ngai na kokota détail kuna te natiki na papa komeka koloba so impression ezali nini nango na mobali oyo bakomi Simon Kimbangu le 17 mars 2021 yo mutu ya makasi kote babiloko wana domaine na yo nakokende kasi nga domaine na nga mingi ezaka histoire donc parce que balobi mutu oyebi esika outi te moyoyeba espe esika ozokende eza te mutu tant que mutu faut tozala na maîtrise ya histoire biso na groupe théâtral kimbangiste na kati ya équipe technique pe ya ba masano ya JTK en tant que metteur en scène eloko ya liboso azala nango besoin maîtrise ya histoire parce que biso mutu tosalaka histoire tozola sepa ya bandeko elingi olobaka biso moko faut to maîtriser mpenza na makasi lisolo oyo tozokobetela et donc nakozonga na point de vue historique nakoloba boye le 17 mars 1921 tozalaki na Nkamba nga mingi kozonga na histoire parce que papa Simon Kimbangu kenga nazoloba olobi ya kala loba pe ya sika olobi ya sika loba pe ya kala tozalaki na Nkamba na centenaire papa Simon Kimbangu kenga nalobi boye le 17 mars 1921 papa Simon Kimbangu akutanaka na Nkolo Yesu mais azalaka na témoin na kopesa tika papa Jado a complété esika wana mais na koloba boy esika bakutana na Nkolo Yesu ezalaka bato misato papa Simon Kimbangu Nkolo Yesu na témoin 4 personnes azalaki te siko na otuna boy photo oyo biso tozo ba 17 mars oyo 2021 que papa Simon Kimbangu yimta fande na mabele wana torse nu aza bandi mo achena sinini na mutubo est-ce que papa Simon Kimbangu banocha ba bandi biloko ba bandi na mutubo penza bandi ko na toza na sérieux toza na sérieux totika nanu hypocrisie totika nanu totala nanu penza image papa Simon Kimbangu na bando na ye ba bandi na mutubo penza est-ce que akoyo ko za na modèle ya tengwana ebongo tata oyo afandi liboso na ye na ekoti wana ye na Mundele moko boye. Non. 17 mars wana le papa Simon Kimbangu akutana na Nkolo Yesu bazalaka na camarade na ye mais azalaka na mundele moko te kuna et mai o esamaka le 17 wana parce que esalamaka le 17 na le 18 papa Simon Kimbangu kenga na beteli biso lisolo na kozonga kuna te parce que eza masolo ya sika papa Simon Kimbangu bimisi biso ngo kala te il y a 2 ou 4 jours passés bakendaki na Nkamba avant comme na premier poste parce que biso to mona ki on tuti na Nkamba avant leo uti ukomi yanda tata ozoyana avant comme na libaya bas tongi mwa lupango moko wana ba clôturant ki tok basalon inauguration papa Simon Kimbangu kenga nazalaki kuna na papa Benza na moni mama Mbuta Kwankiadi na mtu so batu musu bazalaki mais onga na salaki penza tension misatu wana papa Simon Kimbangu kenga ni papa Benza na mama Kwankiadi basalaki inauguration ya place wana esika papa Simon Kimbangu kutanaka na Nkolo Yesu le 17 mars et puis le 18 azalaka boyete botana no background wana miro wana ezalaki te na Nkamba ba miro boy ezalaki te tout ça sérieux siko to bana analyser na salaka analyse à partir ya ba paysage l'environnement na zo ko analyser
Donc, si on a déjà paysage où ils ont simona mire wana ba pakula couleur et tout ça n'angamba na tango les alakate. Pour nous monde on peut na ngombelu tete ici ka mindele bazalaka. Ngombelu tete boye biango. Mais n'angamba sika papa si ngumba nkota na kolo Yesu. Kutu mire yeko chango kaka lelo na 2021. Siko mire wana utaki wapi. Papa Majado continue nos analyses. Ma tout d'abord to continuer l'analyse. Na côté la bino elile image de inauguration. Plus papa ba tu ko inaugurer et CKO papa Simon Kimbangu ba kutana na kolo Yesu fumuleza Yesu le 17 et le 18. Bolanda image wana après na kozonga na analyse na ngai. Eh bien, Nakanisi bolandi image ndenge ndeba yutu koloba ezali na ba place précis histoire ya monde to yeli awa toujours sala histoire fezala pona nga ndeko ay lobi ma kitoko déjà na
donc comment on a déjà battu dans basu date battu au rencontre ça basu battu sur représentation moi modèle moi wana papa simingement mutu o bi ko sala ba ko ça ko link ko ça ba lien historiquement o yo mona ah donc yeba kutana na ye o ko pour qu'il na fausseté wana mon image qui comme image or le temps kutana na papa simingement wazala na amina Simon Tsumbo Simon Tsumbo a que non le 17 le 18 il y a le 17 ans de Toyamba Mupaya lobby le 18 na je pense que le 18 va kutana deux fois le 17 mars va kutana na le 18 oui et que je me suis appelé le vérifier mais ezali bongo ngata to ba na tout ça toujours ba pour moi na 7 on la précision même la photo oyo ils ont circulé na ba WhatsApp oyo bato bazaki sur place na inauguration ba tie penza 17 et 18 ça penza bongo ouais le 17 oui avec le 17 et 18 ça bato effectivement donc bazala ka balé tant qu'on le soit donc moi en plus amine et on Simon Tsumbo tant il y a éclairage ça va à courir que tu peux la beauté éclair on donc pas donc mon arrêt éclair donc une sorte de bombe misoume car témoin zala moko yewana o amona ici ko azala ici kan kolo Yesu bakuta na papa Simon Kimba on a 12 heures na 12 heures donc on mkeno ko bax na likambo photo yango wana donc photo oyo bit na soto yi awa soki information za bongo to za bongo ça bongo te ça que eza bongo te vous allez komona donc bazu ba télévision photo il y a un jeune oyo on a 1921 oui à cause na peko ba âge wana 34 oyo comme on a jeune moko ya boye je me suis battu mwindo nzoto kola rapidate mais ezali papa Simon Kimba te ezali papa Simon Kimba te et pour ça la remarque à tous les temps il va représenter ce papa Simon Kimba ba kana ko un jeune numéro betor sniga le seul photo tout ça non d'accord toute une émission passée wana o wana papa Simon Kimba mais oyo na o musone ya fumba de eza yete na mukuse na ko loba na biso papa toujours le ko loba so na tamwana to lekina biso na mama likambo ba photo to elelo na ko basaka lo mwa muke pona ko attirer attention ya bande ko na biso ba kimbangiste na likambo etali ba image to lobi déjà puissance ya image za nini mais to ba sa boy mutu bomi tuna mingi mutuna oyo le bazo la sabino ke image oyo ezali ya papa Simon Kimba bomi tuna nani akanga ki photo wana na mbula nini na contexte nini voilà ceux qui veulent répondre à trois questions oyo je pense que il y a 80% des chances que les Cambo ozo kanise za bon donc na photo oyo surtout zo momke na photo oyo surtout tuni nani akanga ka photo wana réponse exacte parce que tu dis bien que papa Simon Kimba akanga ki photo te Simon Tsumbo pe yekuta mon ezate azaki pe na photo te et kolo Yesu mo po ya kita mi kan so photo tingela biso ngo non ezaka bon te témoin nzambe témoin nzambe mutu donc ce qui Simon Tsumbo kangaki yango te c'est que ezaka likambuya amonaki na misu etikali na mutema et abeki biso lisolo mais image etikala kozala te loba que un jour parce que nzambe azala ba secret na ye mais en tout cas ceux qui ba secret na un jour bimana misé et ozala pe photo te voilà kali comme na baxi atondo makanisi tulandi likambo photo siko tuye tukena mama likambo na biso o toyeli su mukongo lelo ba o siko ezali ko impliquer likambo etali indépendance ya Congo et ba membre ya Abako alors comme o ezali na likambo ndeko na biso bozali komona entre parenthèses akoma livre ça allait peut-être toujours c'est l'annonce nango na ba covid mais comment livre à tamo ba biloko wana na livre donc yem en quelque sorte à monopoliser parole na likambo o pambate alandela kiango asali yango recherche biso to yeba bongo biso information nous to lobi image mais image cause à la vraie les informations zo kende na yango ce que ça faut bokepe na fausseté donc ngamo pe de kono zo bana yeba ka ah
Bon, naïba photo, naïba là, on dit que ça bon monter, et tu vendre, tout tali, tu au monde appelle la carotte, et ça bon monter. Donc, bon, au monde appelle, n'a pas, comment monsieur se peut pas, qui n'est rien, voilà. Alors, tu lui dis, c'est ça pour nous corriger, ma bilo, quoi, bande ko kimbangi c'est belé pour la biso. Na ba no kimbangi ba mituna soki ezali boye tout ça pour te expliquer ndenge mais o photo ko landa siko ezali ko impliquer likambo etali indépendance ya Congo na biso likambo ndenge biso to yebelaki yango ezali bongo te mingi ko choquer mais tout bêtement ba koute ezali ne pona information kende na ndenge ezali po ba photo sur côté et ko kota sur de bon ozaki moi ba bongisaki moi c'est on a qui fait au quota bien. Fait quota avec les informations correctes. Dengue tout le bas qui émission les gars qui ceux qui s'engagent même beaucoup ça va Astérix. Va expliquer dengue zali ma bépésalité. Papa, c'est la photo et lundi à Fatoko Banams. Na makamto eli ya lelo likambo les photo na ya indépendance. Photo vous allez komona vous allez komona wana ezali ba membre ya bako. Mais na parli comme telle photo on a kovanda penza na otika papa Antonio a monopolisé parole pamba tende kona biso azali écrivain azali chercheur a ça ba recherche belé a comment qu'il livre on explique bien comment qu'il livre wana pe ko la publier pe na kata livre na ba élément o ezali alors papa betela sur le kambotali photo oyo. Merci Papa Jado. Nengi Papa Jado lobby effectivement likambo yo ekobima livre tout ça lango conférence mais les autres ko bimisa ba élément parce que to ko zela ka te livre bima alors que toujours mona ke toujours kende kaka na ba makambuja na ba erreur nengi to bandi mo ba émission oyo ya ko corriger makambo na biso to komi pe na photo oyo tambuli mingi na ba émission nyonso salaka na ba programme nyonso salaka to la saka photo oyo comme étant la table ronde biso nyonso bien au bongo papa Charles Kisolokele na Bruxelles 1960 na table ronde siko to kena ko analyser photo oyo mais na kozonga mo mukena histoire ko na ko préciser batu table ronde de salami na momani table ronde et salami na 1960 na ebandeli mbula na mois de janvier. Et bandit le 20 janvier 1960 et ceux qui aux alentours du 20 février 1960, à peu près un mois, il y a débat où il que non, ni Congo vous allez diriger président, gouvernement vous allez na province vous allez organiser et donc mikondiambo cannabis au Congo. Papa, avant de continuer, vous avez une photo sur l'accès à angle mona yango bien. Ezali tu ko kende nango na analyse to le analyse na reprojecter moko to matondo to kende nango na kobana matondo. Merci beaucoup Mbuta. Et donc leur ba Mbuta na biso bake na table ronde bake kuna bake ko jula biso kimpoanza et batu baloba na biso ke photo oyo ezali pendant les heures de travail babimaki bakangi photo oyo ba immortalisaki les événements où les gars qui na Bruxelles en 1960. Bisonyo soyi bien bongo. Moi y compris na ibaki en bongo. Mais si ko le na maniko comme livre nazala qui na besoin ya kozala na ou ba benga kozala pragmatique. C'est-à-dire que na longoli ba sentiment na ki mbangiste. Na longoni qui vision nanga ki baloba nanga boye mais nazala qui na besoin ya ko vérifier, ko dater, pe ko préciser. Voilà l'objectif ezalaki bongo. Ezalaki te ke naïba ki te ke photo eza bongo te. Na objectif ezalaki kaka ke non. Photo oyo na nakangaki yango na quelles circonstances mitu non tolobaki les rois. Et donc les na bandi ko kende ko nandeli solo yango na bandi ko analyser et il y a des choses qui commençaient à me sauter aux yeux na moni que photo oyo ce n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. Na ko banda likambo boy. Ceux qui botali photo oyo Bokomona, il y a un grand absent. Et là, Kaliboso est touché il y a un grand absent. Absent, na photo oyo, ezali Yemoko Mukonzi Kasavubu.
Or, Soki Lumumba yeyo, dans la maman qui a dessin, je pense que vous avez habitude de dessiner, yeyo papa Lumumba, Patrick Emery Lumumba. Soki Lumumba azalaka te na photo oyo et Mukonzi Kasavuba zalaka, peut-être je serais passé à côté ngape n'analyse nanga. Mais la première chose qui m'avait touché, mais comment ça se fait que na photo oyo Mukonzi oya baneko konza bango nyonso azate, c'est-à-dire Monsieur Kasavubu. Mais non, il y a un problème. Là, il y a la histoire historique, il y a table ronde, il y a Salamaki, la chronologie, c'est même l'inverse. Dans la photo, dans le Sabino, où ils ont un livre, mais dans le Sabino, où ils ont pour les Cambou, il y a table ronde. Photo au Bozomona, où il y a Bozomona, il y a une question Bozomona, PDF nanga ozomona ngote mbuta loba nanga soki omoni yango te nazo partager yango na tozo komona photo oyo kaka oyo te bakomi Charles Kisoloke le Bruxelles 1960 ate na rouge ala sa photo oyo ok bomoni photo oyo zali papa Patrick Emery Lumumba le 25 janvier 1960, c'est-à-dire 3 jours après l'ouverture de la table ronde. Pour nanine la table ronde est bandie le 20 janvier. Lumumba zalaka te. Batumi ba ba lisolo te. Papa Lumumba azalaka na prison kuna na nini na kombe kimso ki katanga soki wapi. Oui, ozana raison. Azalaki kuna na prison. Babana ko juger ye. Parce que to bossa na te ke Kasavubu mutapeda ki makambo na ye ezalaka maître croquet. Payé par voilà. la continue. Mais nani ndeko Lumumba azalaki na chance wana te. Et donc, Azala qui jugeait pendant que Bande Koumsou Bakena une table ronde. Mais si on est Bande comme la table ronde, non, nous n'allons pas faire une session de table ronde aussi longtemps Lumumba à Zoko région de Bisoté. Donc, Basala qui a front commun, autolobara front commun, décide le premier jour, on a le 20 janvier, qu'il faut libérer Lumumba à Zanabango présent. Lumumba est le 25, donc 5 jours plus tard, pratiquement une semaine. Donc, ce qui est Lumumba Zalagate dans la photo, il n'a pas pu tilter. Mais dans la historique, on a dit que Lumumba ayaki après Kasavu Bazalaki depuis le début, on a dit que non, c'est pas possible Lumumba Zala Kasavu Bazalaki. Voilà. C'est le premier élément. Dans l'ongole nanga, toujours on toujours une photo où il y a départ. Toujours une photo où. Deuxième chose, l'analyse paysage. Je pense qu'il y a habitude à paysage. Nazota la paysage yango yo awa paysage yo bozomona cour oyo na mabele yango yo awa bozomona cour oyo bozomona ngo. Deuxième élément ezali ba fleur oyo soki na sali dessin o ngala ngimi ko sala dessin so na sali dessin bokomona awa na zui dessin ngote voilà stylé na nga yango bokomona oyo cour oyo ba fleur oyo za awa na ba fleur oyo za awa. Les natali ba fleur oyo, il y a un problème. Mais qu'on va expliciter plus tard, na le banabino pour garder ba fleur oyo et toujours continuer l'analyse. Mais na représenter bien 3 personnes dans la photo oyo. Moutali Bosso, papa Charles Kisoloke le yeyo awa nasi. Deuxième personne Patrick Emery Lumumba yeyo awa. Et troisième personne monsieur président Mobutu yeyo nasuka awa. Pour nani na laxi bino eloko wana parce que toujours qu'il y a une deuxième photo Holanda. Je pense que bozo Holanda deuxième photo yango ina kanisi bande ko nso basai Holanda biso oui deuxième photo yango c'est la même photo to changer kaka prise de vue. Je pense qu'il y a une perspective mani ko kota bino na mutu perspective les aller l'air bozo ko changer point de vue et si quand bozo longo la photo c'est ça la perspective. Voilà. Longola qui perspective ezalaki boy to kangi yango boy siko photo oyo to kangi yango penza na liboso boy frontal eza face to face. La photo oyo bokomona Lumumba a changé placité donc nazwa toujours dessin nanga ngana lingi mingi dessin je pense que bolimbi sanga ngana lingi ko sala ba dessin donc pour na ko sala dessin stylé nanga wapier et on voit aussi papa qui se recueille à la même position. Papa qui sont à la même position, a changé de position. Papa qui sont lequel a toujours l'homme solitaire. Mais c'est lui qui insouffle ma camounion sur la coulisse.
toza awa na papa Patrick Emery Lumumba. Awa pe tozali toujours na papa président Mobutu Sese Seko. Et puis bah là qui c'est bien que au ezali table ronde de Bruxelles. Paysage échangé te bota le sol a échangé. Mais nasima kuna toujours mona susu biloko za nasima te parce que le point de vue est changé. Très bien. Donc continuer na ba photo. O suko yo nazo la sabino ba archive on na kiko bimisa. Parce que là on a commis les gamons c'est qu'il faut to que ni bimisa ba archive, il y a table ronde. Puis ba archive il y a Congo. Na lo ba deuxième élément bon. Baza supposé kozala na Belgique. Oui. Belgique au mois de janvier à février 1960. Si on a un deuxième élément, on a un climat. Nous sommes peut-être tous en Pototé, en Afrique, peut-être hiver était à la et toi, il va appeler comme hiver, biso tous en 2021, il y a un hiver dans les années 60. Hiver est dans la casse. Et donc, dans le mois de février, mi konzina biso balati légèrement boye bazo kanga bango photo. Ba manto na bango zawapi. Parce que tous en février malili nanu to silisi hiver te. Tous en malili ba photo na bango ya ba manto na bango zawapi. Pona ni na lobelo kwana. Parce que na la sabino élément mususu. Botala élément oyo. Dilo to kene penza élément par élément to ça la banalise. Élément oyo na kangana nu boye élément na roche la bino yangoyo. Botala élément oyo pena malamu. Arrivent entre-temps à Bruxelles les premiers délégués congolais à la Botala élément oyo. Arrivent entre-temps à Bruxelles les premiers délégués congolais à la table ronde sous la conduite de Kalonji, Kasavubu ayant fait un crochet par Paris, où les leaders du cartel Abaco MNC vont avoir à tenir des entretiens préliminaires. Ils arrivent en Belgique au moment où le roi conduit le pays. Voilà. Pour aller na télémi parce que toujours analysé. Botala ni kondia Congo l'air baye na table ronde o bozo mona sabena na simawana. O ezali image to ko récupérer archive oyo na RTBF ou na Belgique. RTBF ezali radio télévision belge francophone. Donc ça ba image officielle, ça ba archive to ko longola, to ko kota na banini to ko bimisa archive wana. Le na bimisi archive oyo na bandi ko tala en 1960 les bandi ko baye na table ronde. Et là on est besoin remarquer. Ba monyo so bazana ba manteau. Botala bien. Na sali penza pose na image po bino no bomona. Botala ne balati chaudement, balati ba manteau na boko na poche, ba msu na ba gants, ba che ba écharpe. Bozo mona ke bazo la sa bien que tozana hiver. Na continuer tout ça élément oyo si manazo zo na photo. Avec les trois partis traditionnels à concourir généreusement au développement harmonieux de la nation congolaise. Voilà. Je pense que pour un élément oyo, c'est bon. Nasima pe papa Jado a tcheli bino photo ya Sabena. Botala batu news neng balati ba manteau, balati ba écharpe tout ça parce que Mali les allait dans le mois de janvier février. Mais na photo oyo, otozo lo babiso ki za table ronde, à notre grande surprise, balati na bango légèrement. Kaka moi veste na bango ba msutu ba fongoli na bango, ba tiki nini, ba kanga na bango photo ba poser normal. Donc il y a ko lo bake bato bazo ka Mali liki. To continuer analyse parce que ba photo est belé to bimisa bino ndambu na analyse tozo kenango ki bati ning to lo ba. Maintenant to kota na no élément moko. Nazo cha élément ngo na olongo la volume parce que élément oyo na sala ki yango quand. Élément oyo na sala yango le to uti na Nkamba na le 6 avril to zalaki aweza na centre d'accueil. Ah to za na centre d'accueil. Zalaki, je crois, les 27 ou 28 mars 2021. Tous dans le centre d'accueil, Botlanda élément où tu m'as argumenté. Botalanzete. La longue du volume, parce que bato bazo sur la C, Makamboa, bazo sur la tolina, n'imite boyoka. Mais, awa tozali na centre d'accueil, na camp scout, parce que tozali na camp scout. Alors, tu as un camp scout, tu as un chef, tu as solo là. Idée, il faut faire l'élément pour nous aller dans besoin pour la conférence de ça. Au besoin, on a qu'on a un bangolais. Hein, boibi centre d'accueil, on a un bangolais en wana. Au camp scout, qu'on a ma résidence à papa toujours au monde. Donc, pour la banzete oyo.
Bino bolo mais pour ni zo sabiso banzete mwana oyo susu makamuni nyaza nango banzete to ibeza banzete mais toute chose a son importance la longoli nanga élément oyo je pense que to landi banzete oyo ba cactus toujours comme on a wana eza banzete moko ekola kaka dans les endroits to benga tropical eza kaka dans les endroits tropicaux donc maintenant na ola sabino eloko oyo en tout cas eza penza très intéressant. Donc, dans le bain, papa n'a pas ça qui est mal, a monopolisé parole. Donc, beaucoup de temps, on a vendu qui m'a vu sur ça, Hollanda, tu continues. Papa, comment donc, vous inquiétez dans le silence, tout ça, Hollanda, bien sûr, pour le petit game espace, vous yokaye, Hollanda. Papa, continue, non? Merci, papa Jado. Donc, Oyo, Matiti, Oyo, c'est le bel qui a monté. Mon on a photo à Liboso, na background, na arrière-plan. Et cours Oyo nyonso tout mona kiango mabele oyo c'est oyo to laksaki binango parce que toujours ça l'analyse toujours ko décortiquer mais eza na élément moko intriguant botala nzete oyo botala penzete oyo ba cactus oyo na laxi je pense que il y a plus rien à dire so bon comprendre ce que nazo kende donc démonstration ici nango mais to ko kende tina suka photo oyo na photo liboso totala ki c'est la même photo prise de vue comme tu changé. Oh, je crois que vous avez vu aérien. Je pense que bon, qui la dernière vidéo, il y a Ratelki, Amérique, il y a un camba, vue de haut. L'image, qui toque. Mais c'est ça qu'un camba. Na bandeko Ratelki, il y a France, il y a Angola, il y a bandeko Amérique, il y a ça qu'un camba. Mais point de vue est changé. Ba miso bazo filmer boye, bandeko Amérique, bazo ina likolo, bazo tali biso camba, biso nous sur un camba boye. Voilà la différence. Et photo Oyo, c'est le même jour, c'est point de vue différent. Parce que ça, là, ce qu'on a vu d'en haut. Ce qu'on a vu d'en haut, dans le paysage des Aleks, qui n'a pas monani. Et dans le paysage, donc, total à Batoué, total à Mukonzi, Lumumba, Yewana a changé, Papa qui sur lequel Yeyo Awa a changé, et Mobutu, Yeyo Awa a changé. Bilamba, position, Makambutu, identique. Donc, mais on ne voit pas toujours, on appelle Kassavou. Kassavou Oupé a toujours été. Donc ça c'est la preuve que tu as na Congo. Na bandeli bien. Oh ezali preuve que tu as na Congo, tu as na Belgique té. Oh biso to la ça comme étant la table ronde, je pense que image oh ezali na longolia on a livre nanga na bimisi yango pour to projeter, c'est le premier gouvernement congolais au esalama qui na juillet 1960. Gouvernement ya Mukonzi Lumumba. Présidé par Kassavou le président, mais il y a le gouvernement Lumumba, où il y a qui en 1960. Il y a un bango nyonso ba député nyonso bazali autour ya Mukonzi, ba tié na katikati awa Lumumba. Bango nyonso ozomona bango awa de part et d'autre, bazali ko autour ya Mukonzi na bango papa Patrice Emery Lumumba. Donc photo auto là ça comme étant la table ronde. Et sa table ronde T, et Zali, le premier gouvernement congolais, il y a Patrick Emery Lumumba. Je pense que, dans ce qui est en train deux derniers éléments, pour qu'on vite, pour que comme on a déjà dans Souka, pour que Sabino ba élément wana. Parce que l'essentiel a été fait. Botala élément oyo. Toujours photo oyo, toujours olobela. Botala élément oyo. C'est la même photo. Oyo, na uti kozwango musika photo oyo. Botala nasima. C'est toujours la même présentation. Ceux qui n'ont vu stylé nanga, ceux qui a lingi, stylé nanga wapié, voilà. Ceux qui ont vu stylé nanga, Lumumba. Ensuite, to bandela stylé, voilà. Stylé nanga. Patrick Emery Lumumba, toujours là. Papa qui sur lequel, toujours là. Et Mobutu, toujours là. Mais, botala ce qu'on a sima. Là, on voit bien les cactus. On voit bien Banzete Nabiso Palimi Nabisouana. Oyo, ezalakate, Nabamboka, il y a Europe. Banzeto ezalakate. Parce que eza Banzete Moko, Yambila, ezalakaka na pays tobingi tropical. Nakenda déjà na États-Unis, na Floride. Si on na Floride, na Mboka, oyo tobingi la Miami, Banzeto ezali. Parce que Floride, ils ont le col Afrique, ils ont monté à 40 degrés.
Donc ba palmier oyo ezalaka dans les pays chauds. Soko ke na Angola okutango. Oye na Congo okutango. Mais na Belgique ezalaka te. Mukolo bomona ngo na Belgique oyo la mobia kokatanga mutu. Boya na bino kokatanga mutu. Ezalaka te bino tozaka na poto mukolo bomona nzete oyo bokende kangango photo botindelanga. Tozo sala débat naza na besoin de débat contradictoire. Mutu o aza na élément ezoko contradire mayonga nazo loba sur le point de vue scientifique. Parce que auto comme isko yo na likambo to bengaka la science to bengaka ya géographie. Toza na kati ya géographie, toza na kati ya minéralogie parce que ba plante la botanique. Toza na kati ya botanique. Oyo ba plante ba arbre nini ekolaka ba benyango la science de la botanique. Donc dans la botanique, ba plante oyo ezalaka kaka na pays chaud, ezalaka na pays froid comme l'Europe ezalaka te. Dernier élément et en plus botala bien légende nango top Kaiser and Brutus and Patrice Lumumba Center formed his first government Mobutu far right back row wait in wings et ils a signé P. Rolda Sigma. Donc ils allaient combien de journalistes to photographes ou akanga ki photo wana. Alors bien ils allaient les premiers gouvernements il y a Patrice Emery Lumumba. Oui. Dernier élément pour notre aussi ça c'est qu'on a bien sabino version autobengaka version originale. Na bande au bombango pour le dernier moment. Total la Voilà. Oyo ezali journal officiel. Oyo ezali babenga kango ezali nakade kanga awa ezali botala bien awa. Na inte so bozo mona souris nanga papa Jado. Nazomona souris oui. Mona souris ne nazo balula. Oui. Oyo ezali les courriers d'Afrique. Journal Oui. Oyo ezali journal officiel Oyo apesaki ba photo ya premier gouvernement congolais ya Patrice Emery Lumumba juin 1960 à juin 1961 et botala c'est toujours la même photo Oyo biso tolobaka kezali table ronde botala balobi ke papa Simon Kimanga lobi muyibi okokanga ye na eloko oyo ayibi biso na bakongo balobi soki okosi leka parce que soko tikali bakokanga yo ngai na tikali nazolobe soki na nazoko kosa boya nde kokanganga parce que ba élément o eza factuel eza scientifique ezali irrévocable. Premier gouvernement ya Patrick Emery Lumumba ezali la table ronde te pour na kosilisa nazongi na photo oyo to bandelaki na bandeli na biso ya lisolo na biso soki botali photo oyo na photo oyo na uti kolakisa bolo bananga si c'est pas la même photo. Voilà na moi mukuse nazalaki mo mulai mais ezalaki nécessaire couper sabino tous les éléments de compréhension dans les kambotali ba photo oyo biso tozo ko bimisa koloba n'importe quoi sur ba photo wana sans vérification. Papa Jado ceux qui mutune ezali to élément ya ko bakisa ezali na pesi yo maloba. Matondo mingi papa Kensango so ko sono bilili tout le monde anaka na kanisi biso stolandi eloko alobi eloko to bosa na te na mina eloko na ko bakisa ya muke na zapi na image nango donc après na ko battu tiamo bolandi après to conclure na sur likamba photo Congo na biso na tango wana ezalaka kitoko ezalaki ndenge na etao peut-être comme na mo lelo te na kajo d'accord na papa Kensango Ezapena bongo. en 1960, à titre de l'indépendance, tu connais baba noko, tant bayaki ba kolonizaki donc ba tongaki yango nous na guna ba en quelque sorte. De yango moni babiloko wana babiloko net ba paysage ba donc ba telemi papa pesi ba explication claire. Na ba climat na babiloko belé, comme na vani na ba ki tikeli al monopoliser parole pour na yebi kazaki na belema siko yonde ko kimbangi so non kimbangi so landi biso et que ça il a yebi que ça information à sika mais il faut la biso ne comme ça mbala sima tango to yeba nini o ko publier o
Sur le coup de midi, plus de 15 000 cyclistes envahissent les... Donc, ndenge bomoni boye ezali lelo mosusu la na nsima toyekaka mpona kokorige babiloko wana nakanisi bolandi image oyo totieli bino papa atie baimage ebele nga mpe natieli bino image wana ya Congo mboka na biso ezalaki kitoko mboka na biso ezalaki kitoko donc bapaysage wana ekosa biso te na photo omoni balakisi donc aexplike so na tous les angles namoni lelo so na bakete mpo na tikelaki maloba alakisa biso mpenza mpona tolongola bafaussete baerreur ya mike mike baerreur ya mike mike donc motu neti lokola ye soko osala ne débat yango monaka bato bakoma kokima bato lokola babiso oye na babref badeba ezalaki na kala moto asali ne débat azoloba kaka oyo bafaussete ayoki kota mais ntango mandi kotia avec bapreuve à l'appui mwana moto akimi donc papa nakanisi na te soki oza so lelo obaka biso na bafoto oyo mpo tokende na foto oyo asuka to toyeli bino mokwa lelo eza kaka liye na makambo etali bamembre ya gouvernement erreur wana etamboli makasi na linguma na biso nakobakisa eloko moko boye parce que peut-être que ezalaka manque d'argument yango ememaka biso tobelakisa bafoto eza bongo te mpona kolobaka ezalaki bongo élément oyo tolobaka ya foto oyo eza vrai papa kisolokeli azalaka na table ronde akendaki na bambuta na biso mais bafoto wana peut-être que bakotiango na mise pour l'instant toza na connaissance nango te mais le na bandi kosala barecherche na nga nasukaki mpe kaka wana te oyo sikoyo eza perle napesa bino sikoyo mwa barévélation nakei kosala barecherche na université ya Belgique et puis nakopesa bino élément oyo est-ce que papa Kisolokele azalaka ou azalaka te na table ronde avant nakoma kuna nakotiela bino indépendance chacha bolandela ma oyo Voilà. Alors, peut-être beaucoup de tout, pour nani na tche élément wana. Na tche élément wana parce que l'herbe koulou tout baké na table ronde, bazala qui peut accompagner na orchestre. Orchestre oyo to bengaka kombo nango ezali nazarango awa na bimisa ba élément bandeko na biso bakendaki na Africa Jazz. Bakena na Africa Jazz. Siko le bakena Africa Jazz bandeko na biso wana bakomaki nazo bimisa élément ya recherche pour na partager na bino pour pesa un instant pour na bimisa mo makambo. Oui, j'entends dans autonomie tout ça sur la professionnalité donc tozo kendene na likambo donc message nekende. En plus tout ça on a système Zoom. Donc oyo la sakaka ke non l'air bakomaki na table ronde. Tozo mona kasavu bazo kita na avion sabena botalning balati ba costume na bango awa bazo kita kuna ndeko Patrice Lumumba komi awa bakangi photo botala bazana kati ndako mais balati ba manteau balati ba char pona malili oyo ba photo si tolasaki bino ngo mais bokutuna esika ni nazokende sika boy est-ce que papa Charles Kisolokele azalaki na table ronde? Oui, papa Charles Kisolokele azalaki na table ronde. Et élément wana biso tozu yango boy. Botala esika na kena ko ba élément oyo. Ba komi boy awa bolanda kotoyo ba komi Verzameling Studie Congo 1955 1960 Koninklijk Academie voor Overzee Wetenschappelijke Brussel pagina 273 292 1992 donc 1992 bakomi boy pona bato balo bayokaka néerlandais te tout pesa biso en français recueil d'études Congo 1955-1960 Académie royale des sciences d'outre-mer Bruxelles oyo ezali ba chercheur belge bakomaki
faisant Maling Study, c'est-à-dire un recueil d'études sur l'histoire du Congo, et si on a qu'un kozwa élément on a appelé Sabino. L'air ba kulu to ba comme une table ronde, ba ke na bande qu'on a biso Africa Jazz. Ba yemba ki banzembo belé, donc oyo to yembaka indépendance tchacha. To yebika ka indépendance tchacha. Mais bazape na banzembo mususu ba komaka o ba yembaka oyo ti lelo kutu ba kongole ba yebi yango te. Ngana ke ko mona ngona étude oyo ya faisant Maling Study ou recueil d'études. Na okitana moi c'est pour na kopesa bino elemango. Ezali 5e titre ya album na bango. Bacha ezana titre te donc babenga ki yango kaka texte au 5e titre. Bapesa ki on comprendre pas ba chercheur. Ezokoloba boy. Naza na rythme na ngote, naza na son na ngote, naza ka na maloba ya kati ya nzembo wana. Elobi boy. L'heure a sonné. Papas et mamans, jeunes et vieux, accourez vite, frappez à chaque porte et appelez l'ami. L'esclavage est fini. Réjouissez-vous, c'est l'indépendance. Hier, c'était l'homme noir dans la misère, soumis à tous les travaux, la chicotte brandie sur la tête, qu'il ose protester. Tais-toi, macaque. Kasavubu, qui observait tout cela, un jour, il a dit, ça suffit. Ok, un refrain. Aujourd'hui, voici Kasavubu, chef du pays. Oh Lumumba, l'indépendance, c'est grâce à toi. Kachamura, l'indépendance, c'est grâce à toi. Nous respirons l'air de l'indépendance. Thomas Kanza, l'indépendance, c'est grâce à toi. Bomboko, l'indépendance, c'est grâce à toi. Oh Jizenga, Kizenga, l'indépendance, c'est grâce à toi. Oh Moulele, l'indépendance, c'est grâce à toi. Et Baeko Bakisa, Isolokele, l'indépendance, c'est grâce à toi. Na tiango penza en gras pour mutuno samona. Matono ngape na moni yango penza. Mpolo Maurice, l'indépendance c'est grâce à toi. Aujourd'hui, voici Kasavubu, chef du pays, O Lumumba, l'indépendance c'est grâce à toi. Kachamura, l'indépendance c'est grâce à toi. Oyo ezali photo na bango. L'indépendant Tchacha, Grand Calais, son orchestre vers les années 1960. Sous France Culture, image où on a France Culture, émission radio sur l'indépendance du Congo belge. Mais, et le retour kende nango pour na likambetali, photo na biso, ezali ke photo wana makambuto lobaka, eza vrai, photo eza vérité, mais et preuve auto za nango ke papa qui soloke la zaki na table ronde, bato ba pesi biso yango eza Grand Calais na équipe na ye, nzembo oyo ba congolais ba bosana na bango. Et lobi bien na bandele sika wana. Kisolokele, l'indépendance, c'est grâce à toi. À travers Kisolokele, tomoni papa Dengena Kuntima Joseph, tomoni papa Fumambanza, tomoni maman Mouilou et tomoni papa Simon Kimbangu. Donc les seuls textes, oyo ezoko lakisa keba tata na biso, bamvola misatu, papa Simon Kimbangu, bazalaki na kati indépendance, ezali nzembo oyo. Neza ba photo te, oyo eza nango bongo te tomichochela kabatu, eza bongo te. Papa Jado, je pense que là, les belles. Matondo, nakanisi analyse opesi biso na seki kutu, na seki. Bomoni na nzembo andenge papa l'accès avec qui se loquer, c'est grâce à toi, opesi ba kombo. Batu boye barate, za moi entre parenthèses, papa Antonio Ebi. Si ba longwara ba sala voyage ba kembe. Mbongo ya indépendance. Ebutaka na maboko ya papa diangenda na munika na baksa elema wana pour tu vas comprendre et papa qui sur lequel bozo mona na simana azaki conseiller na bango nyonso azaki conseiller mais ba membre mususu kutu balingaka papa qui sur lequel ndi azwa les devant mais papa qui sur lequel na les mêmes choses azaki na mission ba yebaki o bango azali aboyaka atika na toujours na rôle ne bon ti aki ko jona poste monsieur le ministre na mikole landaka mais na ebandi kutu soki to kosi so mbala mukosu kutu ko to le velango sur le côté so pour moi que Kasavubu bazara na kutu le premier mutu wana te comme papa Kiminga o azalaka fala za chef ya bako mais papa nga baby c'est temps pour misaka malamu te na kanisi pas question tant on a livre oui papa Ronzinga voilà tant papa na baby c'est de bako remplacer mais moi les ailes comme tu le tu me comme tout ça comme il y a ba photo la kanisi to juipe na ba élément
mais to linga to longola na mutu wana obomoni photo wana etelemeli biso wana ezalaki na table ronde wana eza na kati ya mboka na biso papa alobi na bapesi bapaysage makambo nyonso yango mona abeki te mpona tosala likambo tozala na ye mpo akokota akomi livre tozalaka makasi te kozwaka livre oyo bandoko bakomeli biso nde ozwi wana alekomaka te akomi livre ntango ezosala bobotanga livre yango azwa mwa chance ya kotala eboka mwa kudei kitoko me wana tokolobela yango tobandi eloko moko epesi biso devoir tomizwi devoir tomindimi ngambo moko boye sikoyo tobanda kofeite balivre nyonso ya histoire ya kibangisme soki place wana eza mabe tolobi te erreur ezali boye donc bandeko oyo baza fond peut-être beaucoup rejoindre biso bon quand likambo etali gouvernement mpona toclotire tokei sikoyo papa yo ozokomisa meteme na photo wana ya soi-disant bamembre ya gouvernement ava bakende table rond bon bandeko seki nano bolimbisi toseki en pleine émission mais tozokabotika papa Jado yeboko akota na kati analyse apesa biso mpenza lisolo ya sikisiki photo oyo bato balobi bamembre ya gouvernement na papa Diangenda avant indépendance bakende table rond bandeko etamboli makasi natalaka photo nga ndenge papa alobaki na émission liboso elekaki nga nakotaka mingi na makambo etali vie ya bapapa ozolanda spiritualité na bango mpe nakoexplike le rôle nini papa Diangenda bandaki kojouer ti bamembre ya gouvernement ya bako bazobunda makambo ya indépendance papa Diangenda rôle ezalaki baprière ye aza kotala makambo côté spiritualité papa kisoloki le conseiller côté makambo etali politique mais papa Diangenda aza kozwa bamuta bazosambelaka na kobombana bazalaka kosambela na kobombana donc photo bomoni wana photo ebiki tosi dépasse ngomba mais papa ndenge alobi toyela bino na histoire tokozongela likambo ya photo na avec histoire sikolo na mikolo koya mais photo wana je pense que ndeko bazotala yango po batangi ngambo mpona change yango na background bien bien bolembisi 2 minutes po ntango azolobela bomona yango bato balobi mpona eza bamembre ya gouvernement te bandeko tobongisa nde baerreur wana ya bamembre ya gouvernement te eza bamembre ya gouvernement te nayebi te papa zongisanso mwa monene nani totala elongi bamembre ya gouvernement ndenge akende likambo moko boye komsongo na mwa monene bon bamembre ya gouvernement tolandi photo ya liboso oyo papa alakisi biso na soit disant ezalaki na Belgique mais tocomprendre ezalaki na Belgique te so na bilongi kuna so to pointe na babilongi clé soki bamembre ya gouvernement tozomona présence ya Kasavubu te nazomona ni présence ya Lumumba ni présence ya Mobutu par rapport ya photo oyo toyoti kodébattre élément donc élément batete na bango wana nde Lumumba na Kasavubu baza te or que bango bakokende na table rond kodéfendre mboka na biso avec maître Koke po bakezwa bénédiction mais baza te na kati ya photo. Or histoire nous enseigne que papa Kasavubu avant kende table rond alala na betu ya papa Diangenda pendant 3 jours soki na bosani te batie na katikati papa kisoloki na mopanzi papa Diangenda mopanzi eza bongo papa eza penza bongo oyo banondi bandeko bakongolais bayebi te yango omoni luti lomboka na sobe bamboka tozosouffrir kaka mpo toyebi histoire ndenge ezali te papa Kasavubu alala bon moto azokozwa bénédiction lokutu historiquement soki olandi so na histoire omona ekomaki ya mbongo bakomaka olukisa Kasavubu papa Diangenda abokina kobomba ye lisolo tozongela yango nazalaka nango na komongo quelque part sika boye napesi bino kaka 2 têtes wana baza te na photo wana bamembre gouvernement soki ya gouvernement nini papa tela biso sikoyo baélément ya solo bato oyo baza na photo wana mpona tolongola erreur wana a partir ya lelo voilà nakanisi bomoni eza même photo peut-être moto asali yango filtering bafiltre yango
photo bozo mona eza même photo en plus pe na moi ndire ba benyo na moi anglais eza moi munene bon technologie comment développer photo tant etamboli mingi ngamo pe na tombaka na erreur wana biso na publiaka likambo wana mais tant to na landi na kende ko zo précision na mwana ya papa diangenda babi histoire faut rencontrer ndenge ezali comme na kotaka na contact je suis un homme de recherche à l'époque ba communication photo wana eza na erreur tala ba na kotanga na kombo ya mwana ngote mais akomelinga mwana ya papa diangenda ne dépendait ko côté mwana akomi tala bato bazali wana moni na landaka yo na moni kotiaka ba biloko alors faut retenir les solo histoire des années comme photo na joango na ba 2016 17 donc na zana mo depuis kala na publier yango peut-être société na publier yango te mais ngongo pesa mitu pesa ngaka po to loba ndenge histoire zali to mona na ba kombo zali wana omoni papa Marcel to betuke des bato bota na écran donc de droite na suka papa Marcel na ce moment papa Antonio ouais on a papa Marcel yewana papa Marcel au moment où tu vois papa Marcel je crois que papa Marcel au tout le bel la première vidéo de la cancer pas ce qui parle dirigeant à Faki ah bah ça n'a papa Marcel tout le monde a papa Johnny so comme ça mon nene papa Kalamfila Jean Kalamfila papa Jean Kalamfila zaliwana tout le monde papa Victor papa Gérard, papa Wakana, comme nous sommes au monde, sur hôtel la misée, dans l'exposition, monsieur Bazali, ba père. La photo dans Bazali, on voit papa Diaby, et photo, moi je dirais, par contre, 62, 63. Donc c'est après, si je suis des indépendances, au monde, le 24 décembre 1959, l'église qui venait, c'est une autorisation à ressembler là, n'a ouvertement. Donc, avant de surveiller. Tant que tu as l'indépendance, il y a une bombe à ressembler là, ouvertement en 1959, le 24 décembre. Le 24 décembre, toye kosala makambo ya indépendance eza kwa processus moko nde wana papa diange na so omoni akomi komema quelque bakumu baza kozala na ye soki olandi mpe histoire omona ke parmi bango bapremière mbuta oyo papa diange ntango na babenga yango na ekole oyo nini ekole yaka na nkambo ekole pastoral bazaka mpenga ngo ndi na kala kumbu nango ezalaki na momo ya kikongo babenga yango ce qui beaucoup ya nini ce qui nini kombo kimi mais oui eza momo ba bengo na ikomba kendaka baza yekola makamba bonzambe kuna ne papa dianga da robimisa ba premier pasteur akota bango na kilongo basalaka baka po on voit eza ba 62 63 donc tout a passé no mbango ici ezonga bon na repousser parole telle que on était sur un élément sur ko batsa sur les deux photos pour le toki na suka to chité na suka ya mukolo lelo. Bon, je pense que l'explication na Yombuta est vraiment très clair. Ceux qui te le disent que chef de y a parti politique, il faut qu'on puisse les identifier. Et tu as dit que tu as trois mouvements majeurs. Et ça, mais trois mouvements majeurs. Donc, tu as dit Abako, tu as dit ceux qui n'y a Kasavubu, et puis il y a Papa Nani Kombe Kimi Oyo. Asalaki sécession na Katanga. Tout le bas. Parmi les trois grands mouvements, Misusu bazali na banka bantene, bazalaki ezaki important, mais ceux qui savaient que quelqu'un zomukonzi yamboka, c'était ces trois hommes-là, c'était les hommes forts. Après papa bazalaki, mais Moulele, mais les hommes forts, c'est Zaki, papa Lumumba, papa Kasavubu. Mobutu te, parce qu'il y a un Mobutu te, Mobutu bazwa ki ekozwa bakoti na kati ya circuit. Mais na kati ya photo on on peut identifier aucun homme politique de l'époque.
Pierre Moulela Zate, Kalonji Zate, Kasavuba Zate, Maboukou Zate, Lumumba Zate, mais finalement, l'homme politique n'est toujours le bien. Et donc, sur total, les bateaux sont identifiés dans la photo. Sur l'ensemble, il y a peut-être 3 ou 4 personnes identifiées. Mais tous les restes, identifiés, et toujours moins dans un milieu qui mbangiste. Donc, pour la raison, on a makambo lobby, ezali bambuta na biso ya lingomba, eza bankumu na biso ya lingomba, bangonde bayaki na bango sokola na mayankamba, ndenge lelo toke na biso pe ko sokola na mayankamba. À seule exception, bango bayaki na privilège ya ko sokola na yemoko tata Molimo Santu, asali phase, azo kanga photo tala sali ne boy. Mais voilà. C'est donc je mon ki bomoni wana. Voilà na matondo mingi papa akanisi to lobeli na mulai penza donc surtout makambo etali ba membre ya bako ba photo na tigela ki na temps loba en plus na oyo donc bits na biso to longola ba erreur azo répéter mot de temps to ya même na musée te même on avait exposition ba tableau musu ba tiaki ba komi ba place komi prophète donc na ba bela mike donc on apporter à biso ba suggestion bien comment donc bon moi le musu mo ba ni ki bo mona lobi ju en plein mort et kipe donc tout le qui de colonie to be la société de kosoki na mpona mokoma lelo lo ba suka mais to mona na suka na troisième partie ya émission na biso on a le article ko moi le ba suka na bandeko bazali ko landa biso kimbangiso non kimbangiste ndeni bako de bazwa information ndenge na ngana basaka boye na bandeko nyonso bozotala biso bobeta mabakute objectif na biso eza tobeta mutu moko mabakute eza pe tokitisa kondima mutu moko te mais comme balobaka la vérité doit être dite. Donc naninga mingi lilobana papa Ronzinga mutu lobaka ngo mingi papa Ronzinga lobaka mingi boye. L'histoire doit être racontée telle qu'elle a eu lieu. Donc l'isolo ya histoire photo beta ndenge lekelaki. Tata Simon Kimbangu na makambo ya 4e génération alingi su babuzo bate alingi su ba fausseté biso tozo ba ke ba mindele ba kosi. Donc ce qui biso mo pe surtout comme ko sala falsification nana kote ngoninga nana kote ya nani. Donc but na biso eza mo ba erreur amike tozala banango to longola et to ba dans le futur ko analyser pour na to répéter les mêmes erreurs. Voilà na mamukuse pour na ko pesa bino mkolo malelo. Matondo merci matondo merci matondo ndeko ngai ndeko ça lobby donc il était on a répété on va comprendre bit émission na biso donc to ya na troisième partie na biso to lobela makamu susu donc ça ka ba photo te ba lobela wa to lobela na makamu susu pour na éclaircir makamu belé au place to biso stocké na ba erreur biso stocké na ba erreur wana mais de quoi jouer chance à commis beaucoup l'information beaucoup un peu Rolanda conférence peut te ça donc ça il a monté moi mission à conférence pour au news même non qui manque c'est bon que conférence on a tout na tout yo ma bébé net ngande ko non za ko beta égyptologique là mais ma bébé na yebe pas na kansi de ça le bien mingi toujours jusqu'à matondo na chef spirituel mo konto abule zambe na biso papa sino ki bango kiangani na mboka nkamba pe na bande ko nyoso balandi en tout cas merci ndenge de ko beti soli ni baku tu peux tu es pour bête moi baku mais on a tout là au mingo tala bo na de sa bongo bande ko ba na raison to tomber les bino mokolo malamu tout malamu na tango nyonso za kotala moi rubrique na biso marche programme na biso ezalaki ya bino ndeko papa Wazunga Dikazaya elongo na ndeko na ye papa Kiantungwa Antonio to tomber no mokolo malamu. Bye bye. Merci mille.